mwana mai to bandana e ba misala oyo mais biso to na moi avantage mwana mai azalaka déjà na musala ne bien nga na pesa mwana mai courage mwana mai te il faut to kende il faut to bunda banini lelo pe et ça la nga fierté na mwana mai to sufana e lelo biso tu ndenge to sala liti na biso gabana yebani na Kinshasa na yebite 4 kwa nini yakini obabi gabana te ou bien kwa nini yakini babi ken piana te omoni gabana ba whisky msusa mela na mo fleury fa contrôler tête na bien parce que na moni tête ya gabana place et fonctionner bien te parce que ndenga za boye omoni banda ku msusu ya ba musicien msusu ba fanda na mo fleury ba verre msusu o ba pese lo whisky ke ba whisky ane rotiko na problème na mutu pour na libela et ça n'a pas si lelo tout ça dans la famille on m'a mutu moko ebile mutu bien te mais et puis obi elo ça n'a pas si lelo ba leader ba porte parole na bon en otage mutu matara avion ya Angola hein ah ouais ça me caché au sogi za caché nini na minute ça passait pas wana bien asa nini ala kisa Bonjour Bandeko Balandi sur le www.fimbunafimbu.net, le site le plus suivi dans le monde avec votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Nebete bosé belé bolingaranga ya trop wana nazomona directement Tété Tumba. Moi si ya papa Gédéon Mukanda depuis Londres balobi batu ba kangi masolo ya mbongo donc Tété Tumba fonds monétaire. Moi si kitoko wa kangi masolo tout ya mbongo na Londres minga kolobeza te lelo na 6600 volts barrage de star veut dire que émission o abira receva toujours ba star so za chroniqueur c'est koza star oza journaliste c'est koza star et palanga abiri moto tout aza danger là je vois automatiquement Papi Kelly depuis Londres Angèle Makizembe Mouswahili balobi ba mboteno ebele encore à Youssouf Pourada Richard Amelin Jimmy Bella ou Darius Akwala bambote na bino ebele ngwana et na plateau oyo na recevoir encore Ken Piana et puis Gabana Basele batu o mi balé boyebi très bien na sala ke mission na Ken Piana wana baseri wana Gabana Basele azana no na Angola Ken Piana a pupola ki Gabana Basele na ndenge moko ko saranate donc veut dire que Gabana Basele PPR azonga ki j'espère que bomona ki image ya retour ya Gabana Basele depuis aéroport ndenge na zwaki et puis na émission to sala ki na Kitambo ndenge nini Gabana Basele a débordaki na Ken Piana ti kokoma même na patron ya Ken Piana na wana le local na befort ka ndenge bosungara biso ba Richard Amelin ba Darius Akwala ka ndenge basungara veut dire que lelo ndenge abira zo recevoir Ken Piana na Gabana Basele to ko meka un peu ko solo la to yeba pourquoi bato mi balé bayoka na raté et puis manga ezalia wa na ebité quoi ko changer te. Bonjour Ken Piana. Bonjour René Abiri, bonjour Bandeko tout bazolanda journaliste diaspora o amataki pena ba avion ya minene pena ba vol international donc journaliste o avajane na bisité batutu ba yebiki pour que n'Afrique décide kolongwa kini Afrique décide nzela biseza la raté donc Ken Piana ngo yeyo donc mutambanga danger Nasir Badel Jogo ba yebiki Ken Piana voyage qui des fois donc ba Youssouf Pourada ba Jimmy Bella ou ba Trezeguet Mouzala ba yebiki Ken Piana ayaki Jobour à Cape Town Varese na lacho eza équipe moko za na Cape Town eza très puissant ba doigt émission nga obandimba mona mabanga Ken Piana pito pale no kati na émission nga nazola soka na bwa bato ya libanda po mikolo ba benga moi diaspora quoi soko ke Brazza ok Gabon ok Angola batika la bengo diaspora te po wana eza na pembeni quoi. Merci bien pour comprendre que tu auras toujours l'ambiance plateau na biso. Bonjour Gabana Basele. Bonjour René Abiri. Bonne santé. Oui, santé ça va. Et moi déjà. Et moi. Bonne Angola. Angola mboka na ngate. Angola mboka na ngate, mais on va voyage kaka. Voyage kana salaki. Faut tout na Libreville. Tout Libreville tout nika nini passeport na tamba nango. Nzambe na guerre ba passeport ezalia wa na éviter soki nini passeport na ngo visa caméra no kozwa caméra ça au passeport pour na pays Afrique moni ba tembo ba tembo Namibie banani
Moni parce que visa ce qu'on entend rejoindre yango Angola okendaki na bis to na avion po ya problème te moto ayebi zela l'action caché oyo ya Afrique du Sud pesant et yo tala na l'action moto amata avion ya Angola hein alors ça me caché ce qui est caché à nini je na komaki je pense que moto ayebi Angola bien hein te Angola bien Angola sabino visa oyo mona na ah ça me oyo donc la caméra nango très bien tu te ah visa oyo hein caché ils ont pas ça on a na aéroport ya Luanda sur mat avion ozonga mboka na yo o mata oza caché un timbre te OK c'est beau dire que la Angola na avion na zongi pe na avion donc au komi mbamo international diaspora oh comprendre na tête aux arsos internationaux mutu tout o batala gaé na monde entier bah bi que batala monde entier so batala monde entier aux international d'ailleurs Michael Jackson je pense pas que États-Unis mbabaki pas peut-être ba arabe ba bela Michael Jackson te Michael Jackson azali ala star moro mondial mais monde entier babaki était so quand même na bonganda ngakuna na café la kuna so be Michael Jackson ba été OK donc tout ça international tant que tu manso libanda ya mboka je pense que tout ça international batal arabiso mais comment on connaît mais batal Portugal batal même l'Australie merci OK OK Stokov et bazolanda biso torosongela likamba dossier oya voyage mais na linga un peu to micro betali solo oyo etali chronique parce que boza ba chroniqueur ya musique to meka un peu kolobela likambo o etali musique bien likambo etali musique na kati ya République démocratique du Congo Gabana basele to ebio obandaka na héritier Watanabe lelo hein on a été ngabana héritier ngabana musala ngamoko oza mutu o bande ko soutenir héritier Watanabe la bande héritier depuis pour héritier c'est un frère. Ah, c'est un frère parce qu'on ne peut pas dire jeune frère parce que a dirigé Mikolo même oui nasi sa question na ngai OK ozalé ki mutu oyo bande ko soutenir héritier Watanabe na mbala moko o mibenda na yo to moni ba Ken pia na baye pa héritier Watanabe to moni ba Karine Mokonzi to moni ba Gloire Yolangi ba Dame Suluzolo. Qu'est-ce qui s'est passé entre yo na héritier Watanabe et puis obanga ki ba présence ba Ken pia na pene héritier Watanabe to ndenge na lobi hein lukoye ba muto yo asala ginzela que oye ba muto roleka lelo na lobi alors cela veut dire quoi même l'oral de forêt ayebi même yemo héritier ko tazala ayebi na seul chroniqueur o na bana nga ba leader te OK o sala mi o soutenir mission tel poste patron ex patron na yo ka ina yo na seul chroniqueur lelo na si mo rebi na soutenir ba musicien ebele na soutenir Ferré alongwe pas Kofi parlons d'héritier na ngaka malembe oyebi Ferré et pas Kofi comment ndenge nini na soutenir Ferré tanga alongwe pas héritier alongwe pas et pas Wera na soutenir Fali tanga alongwe pas Kofi na soutenir héritier avant na longona ne pas Wera sona si ba image boyebi na kota ba ranking mususu kuto na na kota ba ranking mususu na kota soki ezayi okota monter parce que je l'ai fait parce que héritier c'est un frère d'abord donc mon rôle était que dans un héritier n'a poids et puis n'a poids ce qui Moussa Langé style na sécurité parce que et puis d'ailleurs nga za mutamutute soki na tiyoza bosa musala na yo kala tout balon mona nga na émission nga nge bateke oza mutu nga ezaka que to travailler ce qui place faro comme komi ngana mi benina on peut mi benina eza nango mabete mais je soutenir héritier depuis kazana wenga musique maison mère oyo personne na ba lelo na ba pecho tout bazo o baza pembeni héritier o bazo welela bazo bunda même balingi ba tchana même ba poison wana ko ba otam so baza na kiti ba notela nga na TV OK donc ce qu'un pena a comment ko soutenir héritier il sait pourquoi lui héritier ba relation bazo entretenir. Donc pour moi, je pense que je suis fier de moi, je suis fier de moi. Même lui, là où il est en train de nous suivre, Ayebi, qu'est-ce que Gabana fait,
pembeni. Et puis qu'est-ce que Gabana est toujours en train de faire par rapport à carrière na ye. Mais yeba ke ngai nga na banga mutu so na banga banga mutu bandakala nde lelo naza Gabana o lelo to mona ti ba talanga te. Mais tout monde qui a ba image vous allez répondre Ken Piana et vous allez qui na niveau ya Angola au monde quand même ba vidéo ou Ken Piana sala ki pona yo. Bon asala yango na ngana kuna nete lui m'a appelé, il m'avait dit c'est que boyo kana na bino. Non mais il m'a appelé boyo tout ça non logique. Lui il sait ce qu'il m'a dit. Il sait parce que ngala Ken Piana na rappelé le moko et le mot bato bil ba ko sala ngote o mona Ken Piana lobela na loko mutu ko finga ngai mutu tu ko finga ngai na silika mais Ken Piana na so finga na silika nte nenga sawana Ken Piana so finga na silika ngate mais ko finga na siko ya Ken Piana na Frank Stemai et boti ba problème. Non, l'homme se boti ko ça va confusion. Au moment où bocha Ken Piana na Frank Stemai. Bossa mabe. Anga ba yen ba polimu zo sala ko o comparer Fali na Ferré. Ba mete mabe o comparer Ken Piana na Frank Stemai ba ba niveau mo ne lingolo ba. Yoka. Omo yozo ba kutuma musuli banda to ba mususu ngabi na yo so comparer Ken Piana na Frank Stemai o sa mabe peut-être dans internet hein ko sa le cas mais na mboko yo na Ken Piana zalawana afinga ngai no ou bien afinga ngai no mais sono lo ba vérité yo récupérer yoka to sola bien aya finga ngai no. Mais na on a benaï. Cela veut dire quoi? Afinga na ba good bien naï. Ken Piana ça dans la Congo. Oui Ken Piana azana émission naï. Pito Palé. Même bateau tanga ba la émission naï. Ah na Congo. Mais bateau tanga ah na Congo bateau la ba monter. Costa Leka. Siko ba Ken Piana yo. Naï. Tala tira mamile la poids. Achele libaya to kwanga la kochela mamile libaya ta la vota la mamile fota non yi. OK, cela veut dire quoi? Donc moni ona ba polémique sur bosala wana ya bienté au comparer na tout faire et tam susna o achara Guilebo mais faut être fou. OK, et mais la faire o chango na Guilebo. Merci bien Gabana Basele. To revenir na yo, to revenir na yo. Ferré na Guilebo. OK. Merci à toi, celui qu'on appelle Jimmy Bella ou Azolanda émission Ken Piana par rapport ndenge to bande ko monona e kota ne pas héritier Watanabe bino tumbala moko bo Panzani. Yo oweleli OK okomi porte-parole ya grand-père Boziana o nazo saluer bisika zali pacho RFI a komi porte-parole ya Kofi Olomide. Ba chroniqueur bo BBC chronique. Merci beaucoup Abiri. O moni ndengo ya mbibiso bo ebiso toza ba chroniqueur ba panzisango o ba ebani 4 ko ya kin. Oyambi pena ba oyambi batu ya internet ite. Oyambi bato basala kombo na Kinshasa. Moni mon frère nanga Gabana Basele. Biso to bandi pena télévision tozana no bana mikia. Mon frère nanga Gabana makambu ya kala wana ko to YouTube e fungwa minante. Biso tozala déjà ba bagarre ya télévision. En plus biso ne toza boye Gabana yebi tosala ba parcours ebele. Omoni batu bozoluka bobima. Biso tobi pasi ya musala oyo. Lelo yo kotanga ba kombo ya batu ebele oya yepe héritier oya yebo. Est-ce que héritier yeba kombo ya Gabana Basele? Héritier yeba ba kombo ya ba Ken Piana. Batu nyoso bazoya wana bazaye bato héritier atikala ko yeba bango na mutu na ete po héritier yebi bango kana ba 2015 awat bato bele moni ndeko nanga neti Karine Mokonzi mais ache au poids fonzi melo là na expliquer ote ndeko nanga Karine Mokonzi beaucoup de courage, félicitations Karine ayebi aya ko senga biso ba doyen na ye ozomona dembiaka o bafandi awa tocha e poids. Pona masolone ateve ngabo nazo bule Karine Mokonzi danseuse moko boy parce que ya zalaka na image ya ba danseuse vena biso moni production za vivant jour moto zalaka chez Wera utaka opération bagenda sale na Inde ya accident salaka to yaka biso tu Karine Mokonzi pa yaka
atuni abi mwana mwasi aza nani Karine azo se présenter alobi ye pe aza chroniqueuse ya musique moni babi ngazo bouleo ka danseuse mo boyam so maison mais réculté sikat oza na aspect pena ba danseuse vient na biso moni baza témoin biso ba vie ba banda respecter biso depuis kala mutozo ya chewera babi ke ken piana ye gabana soki aye babi ke gabana basela ye masa nanga pacho refi malgré sambuyaka mais pacho pesa parmi ba icône o ya génération na biso moni lelo ba master belé pe ba ye na bango kaka boye ba moni passe ya TVT ba yebi passe ya demande ya espace te donc ba yebi na bango te mutu nyoso aye kosimbela miko kaka mbala moko na internet yango bozo sala mwa ba confusion mususu lelo bo meka ko juger biso ata mwa muke na mabanga ya ba disque ya ba artiste musicien masa nanga gabana basele nenga zana archive za plein na craqué na ba archive ya ba musicien nyonso ya Congo on dit marqué quand même na kuzwa zela na expliquer yo gabana nenga zana c'est mon frère pour moi nasir so na ye chez bagabana ta gabana zate na kotia makelele mère na bango aloba mais ken onda kuna ot gabana chez biso ezaneti chez bango gabana yebi mwana mai to bandana ye ba misala oyo mais biso tozali na moi avantage mwana mai azalaka déjà na musala ne bien nga na pesa mwana mai courage mwana mai te il faut to kende il faut to bunda banini lelo pe esala nga fierté na mwana mai to sufana e lelo biso tu ndenge to sala liti na biso gabana yebani na Kinshasa na yebite kwa nini yakini obayabi gabana te ou bien kwa nini yakini bayabi ken piana te siko tuna zela na koma na suka soki tokei na bato ka batu batelaka na internet Adam Siluzolo même famille na bango mobimba bayebi ete Frank Stemai même famille na bango bayebi ete ozi ba master na biso ba matika songo batu wana nyoso tu wana ya ba internet ebele wana bayebani te quand même bo pesa biso ata moi félicitations to bundi petro mais Karine Mokonza esima aki monsieur et pas héritier watana boké par grand-père Bozian siko yo kansa na tinga naza na ne pas héritier yo kuna wale o bando kendolanda mo ba safra ba nini tous ces héritiers watana be vi ke ba benga ke boss o moni héritier watana be Gabana zolo vérité c'est mon frère batu ba comprendre te héritier zande ko to kolina na kitambo bato ba yebi héritier azana no héritier te héritier azotanga antique héritier na ta wera yebi biso webi kenga na yebi héritier liboso awera non bien yo te na biso na kenga na yebi héritier liboso ya le roi de la forêt o a formé o a pesa le pouvoir nyonso o raza grand leader o a bimisa ba musicien nyonso e JBT nem ta formé héritier papa na lobi na papa chéri na wera nga na yeba héritier liboso ya des leaders wana c'est que héritier bili solo o Blanchard Mosaka beta ke wala ki soda omoni Blanchard Mosaka azamutu ana a jamais comprendre donc je pense que li solo a rolobake na ara soda so inga na ara soda Abubakar Liondo o babwaka na ba maison mère c'est que yepa ara soda parce que baza ba maso to tangi na bango première to sisi ntiki nzela moko mulos kanto animateur ya King Kester Emenea wana mwana classe na biso ya nasi gabana basela ebi mulos kanto mwana kitambo mwana ya tiki na biso ya école primaire 6e primaire na otangelo na bandeko to tanga na ba to bana mike ozina ti pasteur mwana mai to bandana ye ba misala oyo mais biso tozali na moi avantage mwana mai azalaka déjà na musala ne bien nga na pesa mwana mai courage mwana mai te il faut to kende il faut to bunda banini lelo pe esala nga fierté na mwana mai to sufana e lelo biso tu ndenge to sala liti na biso gabana yebani na Kinshasa na yebite kwa nini yakini obayabi gabana te Maréchal Mobutu papa Mzee Laurent Désiré Kabila président de la République na biso actuel président Joseph Kabila bango tu bazalaki basoda bato lokumu diaspora ngonde yango no muta majorité papa na ngai to beta masolo ki majorité ou bien yo tuninga question musu merci bien Ken Piana bino tout no remarqué na plateau bwana ba papier yango nde wa osala ki mandatisme na plateau to ndenge nini gabana basel na tuni question na bino yo mono zo na papier mais comment zo bazo ki na papier papier o anga yoka o ngai ba pesa ngai carte numéro ya DG awa DG Marius Kakwa Kwakala
oui yem tu mukolo diplomate wa mais ça m'a bébé et puis sur dans papier boy et ça peut-être n'a remercier Rami Amissi les boss colo entreprise Afridiam entreprise nous a besoin de caméra lo ba caméra pour y avoir na kin et tous on a besoin de diamant pour quoi au cas on a kin entreprise OESA pour ça import export il y a bilo retour OESA passe au côté la kin au ça lango pas faire sur Rami Amissi ya pour bon côté. OK, merci Ken Piana. Par rapport à l'isolo à Ken Piana, mon diplôme sous Abirio oza ngamo personnellement na yaki awa. Tout ça l'émission na yaki na yaki poto solo la masole important. Si, to beta tozo. Tant au moni na snazoro que tant ozo beta l'isolo ya hamburger na li pala mwamba. Et ça bien té. Je te dis. Et ça ça n'a rien. Parce que déjà la minute on biso tout ton dimio. Maintenant on beta l'isolo auto qui a ba confusion. Au moni Ken Piana nataka image mo boye mutu mona tanga ko mutu mona sana fula azo ba Ken Piana ba benga soki papier assassin kasi papier assassin zali mu biso to ba fito to ba film na biso mutu e bi Ken Piana kombo ya Ken Piana comme on est Alain comme on a Alain Piana Makizembe comme on est ngwana. Donc Piana wana yo so confirmer que ayiba kango ya JBT. Comment Piana wana za bakato na mukuse. Na ba Ken Piana à l'époque comment Piana za bakato na mukuse. Comment un Piana mais ezana même trésor kitoko abenga na kombo abenga na chic. Nini comment ni Piana ni ozani. Bachara elle na gato. Et voilà, c'est pour dire quoi. Piana ya komba Ken Poto yebelié. Ici ben no ça la succès. Après ça succès combat Ken Piana et ça en Piana tu bien comment Ken Piana Ken ya combat Ken no akoli nango tu ba combat Ken vous comprenez et ça n'a pas si lelo tout ça dans la famille on m'a mutu moko ebile mutu bien te mais au fin et puis obi elo et ça n'a pas si lelo ba leader ba jouer porte-parole na bon en otage ba leader est belé na mboko yo parce que porte-parole ba otage na senga na moni JB Piana za leader tozo asala biso bien je te dis hein ngana zoka pota pour na JB Piana na concert il y a stade de Martyrs à l'époque on a Roger ngana la raye porte-parole à l'époque ngana raté pour na boma bato mais je regrette beaucoup bino bato bozana JB Piana bon papa chéri l'homme qui a mis le coco beauté à JB Piana a leader so toninga mingi. OK, mais gabana basele kolanda yo na moyen important moni bato boni bata JB Piana mais papa ni nango katel maloba nini. OK, bino bato bolanda JB Piana Jacques Chio de Montréal JB Koutala arata libanga et benani Jacques Chio arata libanga na concert oya bandal c'est Paris pour na ngapoto vana na JB na Jacques Chio les princes de Montréal pembeni JB boya oboa pour vana na ngai c'est ça veut dire quoi boté JB Piana que ba proche na e ba cha une erreur comment JB Piana leader comme il est agoko taranki na ba tout oyo ba solsara ko fait le midi ba journaliste c'est tout quand on a na batuna yo boa na mabanga po biso ato boa kinonga te po nana mabanga ebele au sakanati donc c'est que ça la repasse ndenge papa chéra boire répéter et ça la nga passe po so to bito tala wana jiba okoya tellement to za fanatique jiba tanga guerre na mututu nde to za bolanda biso mututu azali fanatique tant guerre ezalaki bata jibe na bata wera biso za bata jibe na ba Ken Piana ogika itste mwanga yaki vice-président ya fan club wenge BCBG ya Kitambo na ba Ken Piana oyo Wabioki Kaicho Gabana lobby wana coiffeur ya papa chéri waza kata papa chéri suki wana seriango blanchard mosaka yebi na JBT siko elelo bana yo nga tango mutu te pour la foule batu JB Piana papa chéri to linga mingi sala pene fort omani ki moto pamba no kumisaka wana o bato bakumisela wana tiango na musala nao toyebi komano milliardaire occupation ma musique te okomosala bacope na yo oyo ekomosala milliardaire toboyi te mais musique c'est l'originalité de JB Piana
soko subi na kombo ya JB Piana au moins que olongo ba souverain premier ba l'homme qui a mis lola kokonde ba kosaka wana ba wana ba flatter le so koiko obi vie jalo bombenga ya fanatique là ça fanatique te nyoka longo azala ba fanatique lelo komaka ba toi ya fina biso kimbuta ba to ba bana kin ne ba fanatique ya onge ya Zaiko omoni wenge BCBG isa ba fanatique na mawakala wana to yebi bango ba ali alors ce que vous avez ba porte-parole ba autre erreur ba proche na yo ba miyibi o mali ba proche na to ba pemele ba flatara wana lelo so koiko ba vana na poto ba biso ba kototika ba chroniquer à libela po biso fina biso na mikilité ah ya on met de solo na bande ko belé boté à JB Piana vraiment boté à JB Piana so ka na rankini na journaliste intel donc cela veut dire porte-parole musicien proche à solliciter journaliste wana ti de moi imaginer le joker comment ennemi na JB Piana pour la nine pas proche. Ok, na tout nango pe question n'est pas Ken Piana, peut-être ko loba pe mieux par rapport à likambango. Rankine entre ba musicien na ba tutu oyo ba sala ranzinga na ba journaliste. Merci beaucoup. Moni rankine mususu ndeko na Gabana basele a soulever loko moko bien mais loko mo na ko informer Gabana papa Chegaza na rankine na mutu moko te o azo solola peut-être na mutu ba yoka na raté. Ezande na batu mususu basalaka na kati ya wenge BCBG baza pe batu ya JBT bango nde bango yozo basala kuna futa bango combien bango tu wana nango bibi wa wenge BCBG ko ezala mais babenga ngo entreprise alors bino bo ministre mo na Congo kosa yo ba biro na ba fanti voilà obi musicien wana na biro na kata Congo Barbara Kanam emana okeseni na wilo longo muzika seul musicien azana administration so quelque Barbara Kanam OK na bureau na ye ana boutique ana bureau na ye kuna so OK contre Barbara Kanam ba sinso mukanda musicien monte na Congo robeza to lo na bureau au bureau directeur nini oh papa chéri ndeka sana do osana bureau te boye na po nous a bona tuna la bano makambo za clair que musicien monte na Congo na bureau oh à part Barbara Kanam moi azana 3 piquet bakoma kana musique mais a ozolo baboye ebongo ba orchestre minene logo la ba wenge musique à maison mère na bina yo boye wenge musique à maison mère tout le monde na ba pe na ba député na bango tout ça ah papa député à siéger na parlement ni na parlement lo na sera député yango makambo logo za problème na wenge musique à maison mère Tony yo kana ça o moni te lo mo lo lobi et lo mo na hype ça et ça na musicien mo te na Congo oyo soki akaneli yo mission monte na Congo na lobi bien et na mission monte na Congo so kanelo na mboko yo émission na koya et puis yo moko tambola te we ranson siko tuna nini on va vendre we ranson we la complexité on m'a le seul obeta o héritier o hein tala ba puis on na cha héritier et ça la journée moko te na Congo obeta toloke abondele héritier depuis ça na maison mate apanga Joka ya na retard tango héritier zo longwa tanga pese comme magma a comme premier héritier pas tu aurais fitant héritier longwa pas tu à s'approcher et ça na journaliste morote o ya même ba tout ba tanga ba ebi même mon na ba tanga na ba ebi donc OK et ça na journaliste morote o héritier pour depuis ça na maison mais na tinga longwe et puis guerre yo bo ke ben délégation bo ke na héritier journaliste bo tia we libaya na Angola yo nan tout banga mais biso to toza ndule pe boye na utangola mercredi jeudi na matin pour demain wera na filmer OK c'est pour dire quoi ils a mis ce monte na Congo a rocha journaliste monte na Congo ago gafele wera alors mais wera ce quoi lingara ba fraternité nga wera to solane c'est mon beau frère to solane tous les jours ils ont un leader monte za humble ko le wera ensemble ah on a ma musique à Congo n'habite n'a pas fanatique à JB OK merci n'a pas fanatique à JB fanatique à Kofi n'a pas fanatique à Wazé quoi et ça la musique monte dans ça complexe ko le kawe ranson OK merci bien merci beaucoup na compléter na o Gabana lobby o lobby tout azana raison mais a compléter que ça na artiste musicien mon côté o asungaka bato achaka maboko na na poche
soko oza na problème asungi yo eza na musicien moko akabelaka bato moko koleka papa chéri jibe mpiana donc papa chéri aza très puissant côté kokaba donc yango wana nazoyebisa yo naboyi te yo apprendre ngai me ngai na biso siko lelo nakokaba na lemboka mise moko te naseka mpe mise moko te la mais naloba no naotala sur le point musala parce que moto aza na besoin sele promotion mpo wera kabaka te jiba kabaka te Kofi akabaka te Oazeko akabaka te baza bato to collaborer na bango fo tia bango poangai na auto za matanga Weranson image des autres c'est ça même qu'on demande autorisation nanga mais c'est mon beau frère et que na beau frère ou soit soki na moni na la kanda boss Marius Kwakala a libéré ngambongo faki wera a libéré ngana problème te mais c'est pour dire quoi toi aider ba musicien il y a plusieurs artistes dans le Congo baza aventurier et puis va profiter. Ok, Nanga, toi acheminé. Toi acheminé. On se mission parce que toi avancé. Ah ok. Donc, ils ont la mission monté sans complexe. N'a pas caractère la mission tout. Tala. Tu vas dire qu'on fait le midi. Qu'on fait le midi, c'est un profiteur. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur. Qu'on fait le bourreau l'élo. À la canane, vous savez qu'il y a toujours le banarate. Mais sur le cas, beaucoup d'anaïe, à lobby nayo, à Bossani. Soko s'excuser à Bossani. Au moni Weranson. Mais à Bossana gali kamba ken pianate pour la. À Bossana yé, mutu manda kosa, Bossana yé. Oh, mais ken piana bakanga après combien de jours? Yoka, la bina boye. Au moni ken piana, be monsieur Belé, a aussi émission de Chrétien Kofi. Pour ni Kofi occupé était. Mon colo occupé. T'es occupé, n'a pas occupé était. Ah peut-être na bien muta libosa bora ken piana libango fula ken piana ya libanga nani c'est bien Gabana basé c'est quoi Gabana bon comme batwaza bezo loko yo zaloka boye te na ba susten te na ba tunaye Angel Magizebi Musoela la bezo yo Gabana basé voilà na siko na monika na pesa merci na kaska sereka poso de Jobu na minute na Jobu mutaleka kaska sereka zarate et puis basé belé ba bata mongo ba Fabrice Moubiala ya na Suisse il est prêt avant qu'ils sont pas trop bon à vous Moubiala. OK Fabrice Nani Didier Chombo Petit Jésus Didier Chombo Petit Jésus mais nga na zoliande la na ka o ngam na bo ngam so bo gaite bo na bombeli yo ngana so bo gaite Jenny Okasa la charmante wala na biso Didier Chombo Petit Jésus ken pena ebi ken na ba ken popo ya uti ba gotowana omoni jom so benga Gilles Tibango ma so ba gotaba ba Nairobi ba Placide Dianga ba Eder Bolela ba Rocher Bandou ba kota Nairobi wana kota Ale Sokoto baza kuna et puis neta mangula na baza belé ba David to revenir pour na mabanga pota mabanga saline yango baza tellement belé moni abiri mission na yo na ngai depuis na ye na 4 émissions de abatu de abatu na de ayo et pourquoi de on est à mutumo mais de ayo et pourquoi parce que au solo là bien mais quand le nom solo d'être sur la personne mon honorable et le côté mais tout non zone le faut le loko yo ala na problème na honorable moko boy mais faut ba oui bi ko ala na problème non honorable moko tout ça tout ken pena voter ngai OK merci bien ken piana nani atindara yo pour finga Gabana basile. Merci beaucoup, merci. Omoni Gabana, ba whisky msusa mela na mo fleury fa contrôler tête na bien parce que na moni tête ya Gabana place et fonctionner bien té parce que ndenga za boye omoni banda ku msusu ya ba musicien msusu ba fanda na mo fleury ba verre msusu o ba peselo whisky keba whisky ane rotiko na problème na mutu pour na libela donc makamutu Gabana lobby c'est faux et archi faux donc ken pia na mukolo net nga un responsable comme moi Gabana lo babatindanga ye batindanga na bango ye ba employera Gabana kende attaquer biso sko to ba to ja wana te ngana mutu moko te ya ja ke ba rotindanga pa mutu na sale loko mo boy na luka peut-être docteur moko na ya na ye total à notre tête Gabana et comme ça la biso toujours bien n'a pas si moté à trop na honorable Zakari Baba c'est très puissant mais awanga na yo na kata prison ne ba otolo ba bozala na preuve moko te preuve moko za la raté batu babibisa ka lisolo tianga ka bobu o vient na ya wanga ni wana za vient na ngai mais ngai so na lobina attaquer musicien
na attaquer nanga musicien ezate ke yenda ifati ndanga est-ce que nga na zora méchant pena na bina attaquer ce ko Kofi na fande la pena Kofi eza honorable te eza nga mo nga so na bina sale loko na nga mo nga na responsable jamais nde na bona ko sale loko par sentiment o ekokangisa ngai bana nga ba souffrir pour intérêt moto moi ngamo na peso parole le moment na parquet na mona se retrouver sous les ngamo na peso parole merci beaucoup moni gabana na comprendre dose ya whisky peut-être ba melaka na ndako ya vieux donc il faut vérifier dose ya whisky wana donc bandeko ba comprendre biso omoni nga na otolia na no mwa hamburger ba biloko ebele na musika na représenter ba voyage te ke Angola na otolia ba boudette nga na oti na ba alimentation minene donc mutu na ngeza na fresh gabana te Angola na Afrique du Sud nini eleki da batu bapesa ba réponse mais Angola gabana oye na nini parce que Ken Piana toki ke Mercedes eza dans la maille est-ce que n'importe image on va filmer biso c'est autant va filmer biso ba mon nana nga wuti place bien donc ba tu peux juger et bota la santé ndenge zaleli yoka ils allons voilà c'est quoi tout nani na bo hotel net pour yo que ma problème na bi boy c'est quoi ba tu ba hotel biso ba ta ko so mu place bien ara munene ata blamba cher pour moni Ken Piana na ebité so remis jouer ngasko na moni ba bilamba côté ba diamant ba nini même chaînette c'est quoi tout nani tango tout na Angola na Afrique du Sud c'est quoi kota kendaki asana ba prêtre est-ce que ba prêtre ngo asone na ba bien aswela ba Youssouf Pourad est-ce que asone na ba bien au moins tout nani ngati na kikin na zonga pressé parce que visa nanga mais ozonga ki pressé parce que Ken Piana tsaki o mulunge wana fondi mayango papa visa ngazaki 1 mois non visa ki 1 mois mais okima ki brigade oh papa na est-ce que ngana la brigade pesa na Alex Samson na passeport yobe la kisape ayo yobe la kisawa ayo bitumba ya ba passeport donc cameraman ko telema na telema malem tala oh visa oh tu kenen héritier hein poussana donc yoba me maroka et pas ba musicien mais journée de voyager en occasion il y a activité événement oui journée solo ko voyager moto tala deuxième visa na Angola yango moni soko tali visa bien au moins ba du 20 juillet hein au 20 juillet 30 jours donc 20 juillet pour na zone en août hein donc 20 juillet ti 20 août tu vois est-ce que tout dans la square moi na zonga qui le 1er septembre hein faut na zonga le 20 après ça va passer pas on a t'es là problème t'es ça passe pas Cresco le vent de kozonga no si derrière la caméra des passeports ezali awa Angola na Afrique du Sud dans la concert appelle ça yo concert émission pour na batu basa mriet ça émission pour ba comprendre OK ba tu ba comprendre na minute oyo ça passe pas on a bien asa nini ala kisa akokosa po yo va jeter la kisa oras to la kisa omoni un mois ezalaka nini otali date ya liboso na date oyo ya mibale di 4 au 4 alakisa ya tala score du combien le 20 non le 20 juillet le 20 juillet bah tu 30 jours entré na nga yango to côté le 21 zela malembe parce que yo lingo lo banyeza biloko mbata lana bien tala bien 21 juillet jour de kotaki stop sorti to bimi na kin awa bokomi 21 juillet yango non 21 juillet 30 jours et ça latina 21 août non alors 21 août tellement musala les gars qui makasi fali azoya babakse lingai 21 août 21 dans deux baba 21 août tina 21 septembre parce que tel que date on a yaki au lieu de 21 septembre nazonga kin
date na zongai au respecter journal c'est la tunique question na bibo la tunique question comme sous son moni ba nso voyageaka impact yate asale musala malonga to bengani mais ngai isko fona zonga le 21 septembre des fabité comme on a musala makasi na mboko yo déjà avant 10 jours, passeport est expiré, il y a encore 30 jours. Donc, on a déjà 10 jours. On a 10 jours, encore 1 mois. Ok, on est le 21 septembre. On a le 1er septembre. On a combien de jours? Donc, c'est pour dire que. C'est ça. Papa bakisela ce jour c'est que visa na yo esi laki objectif finance ko genda sana parce que OK omani muta voyager à trotter à la difficulté ça calculer ba visa ya omani ye visa silaki mutu ketikali aye pasali musama longa et puis tout dans ni émission ni yesalaki tout na ye image eza na internet na mise moko ya Angola ya Afrique du Sud salaki. OK, merci. Donc Afrique du Sud na Angola bande ko Angola bazolanda biso. Na fali pupa. Na fa brigade. Na fali pupa. Na brigade, brigade vous memanga mutu autre que les pas l'autre dit le producteur ya kabose na mais sangwe bima ke okimi brigade na Angola. Mais brigade so ya brigade jour ma brigade tuna brigade Angola gabana kenda ki yo memma ki eto producteur o memma bino mbal. Mais entre yo na brigade na songa liboso. Est-ce que maman a besoin de comprendre? Faut comprendre. Ah, mon monde au travail, il faut comprendre mon loba. Comme ça, ma mission local là-bas. Local là-bas, tout le monde a yengete. OK, merci. Il y aura besoin de formation à yenge. Et bien formation à voyage complète le loba. Ngabi no boy. Ngai muta memanga na Angola, memanga au même titre que Kabose na brigade. Muta sela ngai visa. Et ça les producteurs même Kabose na brigade. Donc ngai je vaux la force d'un musicien. OK, merci bien. Ken Piana, le bon visa na. Merci beaucoup pour comprendre ye. Visa Sili et comme il va renouveler les bon. Attends, à part Alala wapi, tourner. À part Alala wapi. Merci beaucoup. Merci pour comprendre kaka. Pour comprendre Gabana Basele, pour comprendre ye. Donc ceux qui journalistes sont comme à niveau que visa no Sili. Bah comment ça l'intervention il y a baba qui c'est là yo et qui a déjà crédibilité il y a motu. On m'a visa et c'est un motu il faut respecter ces jours où il y a les bosso au bapesi yo. Pour deuxième façon on voyage gabana lelo passeport on a ende na monnaie liango. Soit que c'est un visa sur Angola bah PCT. Bah PCT pour confiance exacte bah mon moteur yo akimaka Angel Moussa Magizema c'est kayo. OK. Tout naning Ken na biso so pesi numéro na yo. Like au moins la prochaine fois il a débat ça dans le monde entier. OK, merci bientôt profitez peut-être ça numéro batterie sont déclarés batterie na comprendre que yo am da Ken Piana. Ngana la ramuta mutute gabana basi. Na oti que l'autre oloba parce que moi batutu ba Hollande ba. À chaque fois quand je vais expliquer aux gens, aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent, là tu m'interromps toujours. Je ne sais pas pourquoi, peut-être comme tu étais avec lui au début, peut-être vous avez fait un complot pour... Même pas, Abiri alara toujours boy. Moi j'étais candidat député national en 2011. Si j'accepte de passer dans ton émission parce que j'ai un peu de confiance par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à notre projet qu'on va d'ici là lancer. Les projets de mon label qui se nomme Broderger. Hein, donc Broderger c'est un label qui va commencer à faire la promotion des artistes musiciens de la diaspora et aussi de chez nous. Donc quand j'accepte de passer dans ton émission, il faut savoir que là tu parles avec un collègue de l'air patron. Donc quelque part collègue de l'air patron. Quel d'accord là. Gabana la bête à la députation a été pour abima 4 voix. Donc moi to bête à la députation ça. Zelana expliqué yo. Abi 4 voix. Abi no 4 voix. Nga mo na nous chenga na parler. Na bana na ngai na baba koko na ngai na père na ngai toi déjà à peu près ba 500. Oh toi ba famille musikate. Parce que abi 4 voix.
Ce père na biso na père na papa botinga maman botinga ba frère na nga bata na famille boto c'était 11. Moi 4 fois le moi j'ai été mais au Katana indengeni. Non, tu sais quoi, moi je suis sorti avec 2011 voix. Je suis sorti avec 2011 voix na candidature na nga. Na 2011 voix.